mbote ya mingi na bana nyonso ya Kongo na mokili mobimba. Bandeko toza kosenga na bino bomi komisa na programme na biso na YouTube Ana ne Congo, ANA space NE space Congo, KONGO, Congo, pas avec C mais plutôt avec K. Bandeko nalingi na décortiquer likamoko ya muke oyo ezali ko se passer na net sikoyo pour te faire comprendre batu msusu oyo bazali ba fanatique oyo bazali na manque ya connaissance oyo bazali ba rancunier ba haineux parce que ba vie na bango eza ko marcher te ndenge balingela yango wana bandeko na ngai tolingi lelo na éclaircir bino na kosenga bandeko bolandanga malamu bomi komisa na canal na biso Ana ne Congo, ANA space NE espace Congo avec K, KONGO. Oyo alingi kokomela biso akoma na 0044 7 40 40 22 3 27. Bandeko na ngai boko kotia na WhatsApp boko kopesa biso ba information ndenge bolingi toujours ekozala apprécier. Bandeko boyoki nzembo eyembi na Kikongo. Souvent na chaka ba rubrique na biso to chaka nzembo moko ebandaka programme na biso toujours na nzembo Kikongo parce que programme na biso eparlaka mingi sur Royaume Congo, eparlaka mingi si ba passé ba histoire na biso ya Royaume Congo, connaissance Congo, histoire Congo, proverbe Congo, et puis ko développer yango comme pe tozwaka connaissance ya batu msusu oyo des gens qui ont vécu avant nous to yekola to passer yango na peuple na biso. C'est là que bapesanga kombo ya Toyo ne Congo. Toyo ne Congo azali moto oyo abimaka apesaka sango na batu. Ngai nazali tunze te. Tunze azali ndeke oyo andimaka kaka. Oui. Olobi na ye lokuta osali mabe na misu na ye si oui. Nazali tunze te. Mais nazali Toyo ne Congo. Nyama oyo avaka na zamba amonaka oyo zaka na zamba. Mais ayaka na cité sika batu bazala bike bosala attention kuna ba nyama mikolo oyo bazala makanisi baya sika batu bazali bagaya kolia bino. Donc ngai na yaka na prévenir batu na yaka na pesa toli ya wana kombo na ngai na pesa ngai Toyo ne Congo. Na yebike Manu Zakaria Mayala apesanga kombo oyo azali kolanda. Mama Florence na Dublin na Irlande. Mama Florence Olanda nzevo ofuema uni na ngengeye. Manu George Sandi Pangia Matabonta Manu Kika João Kika ya elumbu ku Londres keni nanga. Père Mulangi Mama Mimi Chamindele nzevo file Pangia konketo. Kasi mama ya elumbu vuma pasi zini nanga diamu de salu mama kumosi tu ni nanga. Que son âme repose en paix. Pangiama Johnny Batista di Banzila eni tuvantoto ini nanga Pangiama. Que son âme repose en paix. Anikazi kwako endio na pangi bisike nima ikwa ku Londres.
Pangieto Biga Tsumbu Ofidi Sesediani Tata que son âme repose en paix. E kanda diokulu di italelo pa mosi tuninanga. Nana mbeni wizidi imwangi changi kapambule kanda kalenda ko. Temps est changé. Temps est changé. Temps est changé. Bande konangai nakoloba mingi. Mais je pense que on a koloba et qu'on faire bino réfléchir. Bolanda nga malam. Donc on un peu plus loin. Mais Bolanda, ba expression qu'on utiliser. Ndenge na ko utiliser les yango. Juste pour penser nangai et comme pa bino bozali. Na moni bino bozolo bela likambo zoba oyo auti ko ba vidéo oyo auti ko finga ba mama na biso à parler sur le Congo. Oui, les Congolais sont nos frères. Parce que dans le Congo, il y a les royaumes Congo qui sont nos frères. D'ailleurs, na ko parler bino ndenge nini bikolo mususu bandibu banianga balari bakingandi na royaume Congo etikalaki. Tangu mundele akaboli parti wane ke kuna bakomi ba Congo ya kuna. Et comment moto mususu libota na etikala kotoyo. Boko comprendre que non, batu mususu ba mizula ki tente ya ko déplacer la mabele mususu parce que na vie ya bo moto toujours ba kirie bazalaka. Et ba kirie wana ba se déplaçaka soki akuti eloko ya sika kuna kei avanda ka wana. Aumeli pe wana. Aboti li pe wana. Kaka na curiosité na ye soka baniko zonga baniko koma bakomona ndambu ya kuna bakomi kotoyo. Ndambu ya kotoyo bakiko découvrir. Mokolo muto makasa yaka kabola kanzela mutu ya bota kotoyo atikali muso atikali kuna. Nakoya un peu plus. Bandeko bolanda ki vidéo ya zoba oyo alobi afingi a parler sur le Congo, ndenge bango balakisi bangolais et peuple angolais asiliki. Parce que a créé un mensonge qui n'a jamais existé. Et c'est pelisi batu mususu. Bo sepeli bandeko. Bo sala ba vidéo bandeko. Na ko tchela bino vidéo oyo asali na portugais. Olie asala mona lingala asali na portugais po bino boyo kate. Mais ngana ko traduire na lingala boyoka oyo alobi. Une partie alobi na Kikongo, mais olobi na portugais na ko traduire yango. Ba oyo bandi ko loba, bandi ko sala ba vidéo, tomoni mama Eliana Nitu azako sepela. Ama ozaka munyanga? Eliana Nitu. Mama yeba ke biloko oyo liaka soko lesaka bangole bakotika yango bakolia yango lisute. Comme ça, esengo na yo eba kisama. Na moni Titi de Toulouse, azako compatir na malfaisance. Na yo. Loba ke azala angolaise ya lokuta, o ya kenda angolate, ya bi vraie histoire angolate. Yo Titi de Toulouse, soko zali angolaise ya solo, yebi sande kona yo Eliana Nitu, ndenge yo zali angolaise, soko zala ka salite, yebisa ye. Soki komda la saki yo, yebisa Eliana Nitu azako sepela. Bandeko, un vrai patriote, ceux qui va trahir mboka na ye patrie na ye ba bomaka mutu wana. Tomona ki Kofi abimaki asali ba voyage abi non. Les peuples congolais exagèrent ba oyo bazokufa kuna na Kivu eza ba mensonge. Ba ezali ba nombre exagéré ba kufa na bango bongo te. Kaka ma village muke batumako bataka tomona ki peuple congolais a silikaki. Parce que les gens meurent du jour au jour. Mais ceux qui mutu abimi alobi bongo za ko trahir patrie à ce niveau. Mutu na la peine de mort. Soyons justes, soyons logiques. Ceux qui confient à la carabe. Mais les hommes la sauté mais pas possible pour manquer. Il y a une réalité des choses. Kisinjora akena na Rwanda za kusala eloge sur Rwanda
akomani kutu rwandais pesa kutu ye passeport mais soki azalaka arabe mais lelo kozala invité tomoni ye bakende na ye na Europe aza kotambola na baconseil aza kotambola parce que les Congolais vous êtes faibles bato wana balobaki bongo baza kotrahir patrie à ce niveau na mokolo lelo bakoza so invité désolé nepesa bino yango peut-être parce que dans un militaire je parle de l'esprit militaire mais moi je vois que je parle sur la logique des choses moto ya tresaka patrie balongolaka ye garçon oyo ye asali aza na aucune idée sur l'histoire ya Angola ayebi absolument rien milieu oyo ye akendeke milieu wana bamvukaka ye azalaka impressionné na langage bato bautilisaka kuna langage wana ekotaka ye croyait que ye mpe akoma danser akoma gang akomani ke oui dosi bakongoli batimba do soki yo osi pine chambre yero tie mopepe okatisi mai oke kotela mboka mosusu koza otimba mino me ndeko na ngai mutu soko apo soki naza na arme soki mutu sakana na beta arme na beta yo pamf sans hésitation na pesa mo Kongo mais na timba ko leka mutu na ko na mai parce que naza esprit ko ndenge mosusu biso bangolais o toza na poto parce que tous les militaires ndeko na ngai nazaka ngamo côté la majorité bangolais bomona kana baza na poto ba boliaka na bango aza yuma boya aza militaire na kama ndenge bambisaka ba bomba kango baboya koloba yango et la majorité de ces angolais là ils ont été entraînés par les Kibé esprit nga ça esprit nga kate bango baza esprit nga kaka ngani sitaka te nga soko sakana na arme na kobeto yango pa donc papa na pesi mu Congo soko tuni nga kino mutra sur kino mais na éviter na zalaki te na kei ndeko na ngai puis j'oublie boko tuna mutu tu abisa bino mais naza nga mon côté peut-être nga na lobaka mais les angolais plus méchants que moi na calme boy mais un tueur au sakane mutu arme pa au yango okay ni basala mongo calme parce que balobaka na bango te tozali ba yuma te na éviter garçon wana soka kendeki armée soka kendeki te na éviter peut-être bambulo tosali na poto Angola ngo échanger parce que à notre époque mutu to azalaki militaire autant que ça okendeki service militaire oya autant que ça na butu ofandi na paleka bo ngr bakoti papa na mama minute boke armée bo sisi bozo na palais. Pardon. Donc c'est ça que moi j'ai appris. Mais nazo kamwa. Que lelo oyo batu bazo sepela na makambo oya mabe oyo mutola ko aloba. Mais bandeko basi ba angolaise ba yaka solo malala. Je ne dirais pas parfait parce que si on dit parfait, je vais exagérer. Basi na biso ya angolaise. Mais quand on a ndako na ye ota la propriété ndako moi c'est angolaise. Otala mbeto lala kotala mesa na yi pa baliaka mais bino bo congolais ba congolais bo leki na Angola mais pourquoi bolo baté pourquoi vous voulez cacher maman Eliana soki ni tu yo sala vidéo lelo yo sa propre yo maman na moni yo sala vidéo zo ko encourager les mal ya oyo mutu wana lobby oyebi basi Angola mama biso zo bote na Congo to kuti ba loto kuna na Congo to kuti yango kuna bangala batala ba loto kuna na mboka na Équateur na balu batala ba loto batu wana bayaki na Angola ba ko ba loto bazoni na ngone Équateur na Bandundu na Kasai na tout niveau question mama batata ba vie na biso oyo ba bundelaki po bazwa indépendance ya Angola. Nous reconnaissons qu'ils ont commis beaucoup de erreurs, beaucoup. Bazalaki na bokonzi ba kozwa un malfaiteur ole ba bomaye ba kotika ye. Oh non, tu fais te vwanda, to mokena, omoni longue mutu. Mais moto oyo asalaka mabe. Ezali un danger na patrie ba bomaka yi ba tika ka été
po ba obatikala basala berere parce que ba berere wana ezaka coûteuse berere wana ezaka berere grave ekutaka via bato erreur wana ekuta bavie na biso nyonso ya bakongo ki ont combattu okomona mwana monaki ye akobe oyebi ke ye aza santome oyebi ke aza guinéen asalaki okangi me boma ye po bayebandiki non mabele eza ya bango bapermetaka te ye ovandi ke non tomonaki ndenge akolaki akoti na libota mwana totika ye me ntango botiki ye me bango bazongi babomi bino bampoisoni bino parce que baerreur bosalaki berere wana na ta na biso ekozala te berere toli tokorige yango peuple congolais ndeko oyo tokoboma ye te azali mwana na biso mais akozwa mbala matodi ngai naza mokili échangé je vous informe que guerre ya Angola nano esili te bandeko tango nita koti bakongole oyo bayaki na Angola baki na posa bakende poto lokola banana bamikendeleki te balingi basa infiltre parce que balukaka vi na bango tango nita azotambola bango mwata da page bazalaki tous derrière unita koganga impela azokanisaki bato na bazalaki bangolais. Mais l'histoire de l'Angola, c'est nous, les Bakongo. Ezra na FNLA, Ezra na MPLA, l'histoire de l'Angola, c'est nous. L'Angola nous appartient. Ce qui est l'histoire d'Angola, à part Reine du Congo, au Komona Barren, Nzinga Mbandi, tout ça, Nzinga Mbandi, Nzinga Angola, c'est le Kikongo. Bato bazaki ko se déplacer continuation wana asali terre na ye azwi bato moko akitivé oyo bazaki obéir ye basali reine na bango soko tali bien okomona banzinga nzinga ngola tout ça c'est Kikongo mbandi tout ça c'est Kikongo. Vous partez à Brazzaville, au Gabon, les Cameroun, les Douala, tout ça. Vous allez au Bas-Congo. Au Komona Kuna toujours. D'ailleurs, les vieux Nemwanda Tsemi vous racontent l'histoire du Royaume Congo. À plusieurs reprises, na Sabino que non, kuna na Bas-Congo, bamboma bazalate, bambata bazalate. Hein? Bamboma bauti na soyo, bambata bauti na kimbata, kuna na Angola. Bakabindi bazalate bazala kuna na kabindi na Angola. Ngidinga bati ya bembe kuuta ukutiki santo kati si okumi na nzele ya bembe na ngidinga sont des Angolais. Tu expliquer bino ndenge nini bande ko na ngai lelo oyo bozali ko sepela pona mutu wana bozoba oya lobi azana connaissance moko te soki ezalaka ya solo on allait encore comprendre que oui bon ezali ba vérité salamaki bon tokataka mon secret mais alobi makambo oyo exista jamais bolakisa ngai photo ya mama Kipamvita oyo alataki pantalon alataki liputa te bolakisa ngai cimetière kino kuna na Bandundu oyo kuna na Équateur na Kasai oyo ezalaki ebembe ya mama Kipamvita soki cimetière ya mama Kipamvita soki eza na Angola te bolakisa ngai cimetière ya Manisoyo soki eza na Angola te bolakisa ngai cimetière ya Netsaku to ya Nemvunda to ya l'ancien roi Nzingaku bokomona yango kuna eza kuna na Mbanza Congo na San Salvador sikoyo baprévenir to ya nango pour vous expliquer que donc nyonso tout ebandi na Royaume Congo oyo lelo ezali kosalema ebandi na Royaume Congo to expliquer yango comment hein biso tokobimisa bambunda
tomana kobeta tosepela liwa ya babeni na baliwa ya Kivu tokobeta bambunda tomana kosepela parce que bamort wana eza vrai ezosalema les gens meurent du jour au jour sikoyo biso tomana kosepela nango tobetaka bambunda totala réaction ya bacongolais biso tomana kolobaka non mais oui eza bamensonge là les gens ne meurent pas. Les Congolais exagèrent comme Kofi Lobaki. Les Rwandais, en avant, avancez. Total la soki bino boko sepe là. Et vous allez sengo na bino. Donc mobiliser peuple angolais, basa la réango. Lokolo bino bo sepeli. Na bozoba oye a sali pour a créer trouble entre les Congo na Angola. Lokolo sali bino esengo. Tokolinga trouble yango ya. Donc il y a une réalité. Quand on a beaucoup de bino, tout le monde déjà qu'on a bino na ba luba qu'on a déjà. Bon ben ko mwanga na bino na bino na kaja mboko na bino kuza ko mwanga na. Et comme ko ba luba to ko venger bango, surtout le monde a pouvoir. Biso to ko beta bambunda. Bona oyo ezo sale bana mboko na bino ndenge kaka bino ngo beta mbunda. Génération échangée bandeko biso oyo a trahisaka patrie eza ne sengo eza la lipa face à la peine de mort il faut aller ka biso to yena to corriger ba erreur papa basalaki guerre ya Angola et silité ba Congo oyo ba bomaki nous allons les venger tout ça clair toko venger bango. Nous allons changer l'histoire de l'Angola. Toko changer Ango. Lokola ya moni ke biso to bangaka te. Ba Congo ba bangaka te. Bazalaki ko tambola lokola balongwenya, mais to lingi to changer Ango. Lanter wana e kozi biso ba retard ya trop ba erreur mingi. Bien que tozo ba couleur, tozo bata menima tozo avancer. Mais tout le monde qui il faut changer, on est un peu rapide. To lingi déjà ba fait yango, boba na ko mona yango. Ndeko oyo akobetama partout akozala to kozwaye to kolukaye to ko localiser ye. To ça ba influencer d'une côté à son reine na France. Parce que le côté à son Belgique na force. Tu dis que parmi bango zabe na batu oya yeto yemoko abana kotina ba message côté pour aperturber batu mais à moins que akim na libulu akota parce que chaque mboka oya fana déjà batu oba mona ka déjà bazana bango oba yebi bazana bango donc information na ye ekokoma to kozwaye pour ces ali il faut maintenant abetama atambla bolumbu na ye e mona na peuple congolais ba oye aliaka kumisaka. Parce que ba erreur commise on est à Kalawana toko changer yango. To kufa pe Angola na nonande pour le peuple congolais. Parce que po ba onita. Tang ba bomi ba kaboli minduki boko tlawana sa Kikongo boko Kikongo wana. Congolais amela maki abate masuba kimaki. Biso to kufika na mboka na biso. Eza na mitema na biso. Bandeko natira bino video ya ndeko oyo oye a lobby na ko traduire en portugais pour que vous comprendre oye a lobby comme ça ba video o bezo comme ça oye a lobaki bino moko. Muito bom dia ou boa tarde. Abi bonjour ou bien bon après-midi. Na baola na sikoyo rapidamente concernant na ye rapidement n'expliquez bien ba vidéo tam na réseaux sociaux. Bandeko na ngai angolais nazana fierté mingi ya na sentiment référence ya que audio moko ebimaki na réseaux sociaux que audio wana basala ya na province ya Wambo
audio wana ezali koloba ke bakongo baliaka bato baliaka bato baliaka makaku bazali lokola bakongolais parce que congolais mpe aliaka bato donc bakongo oyo angola baza bato kotia bango confiance te baliaka bato boseloigne na bango bakozala considéré te na Angola baza ba animaux ye ntango alandi audio wana ye esalaki ekanda ndenge nini bakoakize bango bato ya sida yango bali bandeko na biso me ndenge nini bakoakize biso bato ya nord ke toliaka bato toza bakanibale lokola bakongolais yango wana emotivaki ye asiliki asepelaki te en tant que bakongo azala traité de la sorte azala tribaliste te ye amonaki ke non ye ase leve aloba alo mpona korépondre alingaki te ke abima tribaliste arépondre bato ya sidi yango ya wambo amonaki non agénéralize yango alobi asalaki erreur te aza koreconnaître erreur te ye asali na oyo ye alobaki ke non nous sommes angolais alobi na baélève exemple bakozala 35 eza bango tous les 35 bakozwa baexamen nyonso mbala moko yana tuti les échecs alo video wana ye asalaki oyo bino bakongoli bozokumisa ezalaki réponse na mutu oyo asalaki audio aza kofinga bakongo ya ngoli baliaka bato yango wana ifale video oyo asali bolanda ngo bien bokolisa bongo na bino bongo boloba olie ke boakize ye inutilement na oyo bozoloba abi ye aza kosepanche mingi na bato baza kofinga ye atopesa bango considération te bato oyo bazaya kofinga ye amoniki baza mayele mingi te yango na ye aye kosala video oyo mpo aéclaircir bato e video wana asalaki ezalaki réponse na bato ya sidi angolais ya wambo bafingaki keno bakongo ya angola baza kola bakongolais baza bakanibale baanimaux baliaka bato donc oyo ezali réponse yango na ye apesaki yango na amoni ke atraduire yango mpe na kikongo aloba mpe na kikongo oyo auti koloba na portugais bocomprendre oyo auti koloba sikoyo bino bozokumisa ye botala rapport ezali na video wana alobaki na oyo alobi sikoyo réponse ye asalaki na video wana ezalaki bato ya sidi angola sikoyo bato ya sidi angola aremplace bango na bakongolais yango asalaki video mpo arépondre vraiment et vous autres vous encouragez le mal bosali bavideo boprofite botia conflit entre l'Angola et le Congo. C'est triste okeza posa na bino conflit yango eya tokesite te on est prêt eza na sens te bo encourageaka le mal au lieu d'unir le peuple olingi bodiviser. Ça c'est pour vous dire à quel niveau aza bête non intelligent. Ye akanisi ke soki ye asali boye bakolimbisa ye akozwa ntango wana ya kolimbisa yango esali ke Angola échoué ekozala bongo. D'ailleurs kutu nakokontinue soki Congo na ye te parce que je n'ai pas besoin de ça na kati kikongo parce que naza na besoin soza continue te nazali kaka na posa mutu mutu na traduire oyo auti koloba na portugais parce qu'il pense que les gens sont bêtes. Kuna alobi na lingala po bino boyoka sala confusion
pour asenga lilimbi c'est pas éclaircissement pour tine ya vidéo yango alobi na portugais c'est kolobi na portugais congolais yoki yo hein tu penses que les gens sont bêtes ou comment il faut le bon na lingala ka bamba yoka que non tina osalaki vidéo yango c'est que salaki tina parce que mutu ya wambo afingi ko ba Congo ya ngolais baliaka batu basa ba kanibala basa ndenge na ba congolais ba kongo baliaka batu est-ce que ba congolais ya Congo baliaka batu bino bolandi ye alobi tsiko bila kikongo ba kikongo to bino ba kongo baliaka batu kuna na Congo baliaka batu yango na itushaki ye amoni a répondre batu basalaki audio bon soki ezali vidéo tolingi tomona vidéo wana obimisa yango so ezalaki audio bimisa biso audio wana ifalo tia yango ntango ozoloba te toyoka yango otia yango te siko na tuni yo congolais baliaka bato soki mpe excuse ke non audio wana epesaki okanda omonaki nini ke non orépondre bango siko ntango orépondre bango na réponse na yo bacongolais balakisi bangolais sikoyo rapport eza wapi ya video wana na video oyo osali na réponse na yo rapport eza wapi alors bino boza koencourager le mal sans que boyeba bangolais batangisi bango na mais oui mutu tout partout nga natangi na Angleterre non parce que nazalaki awa naumeli awa nazwi privilège kena université bakatange baye na Angola kala bana na bango na kelke katange bakontinue baklasse na Angola bamosusu mpe bazwi babourse na konti mpela bakisala université libanda mais il fallait parler yango on parlait yango te mais il fallait parler que non il y a des Angolais oyo bazala batanga baklasse minene batanga na Congo te hein oyebaki ke premier recteur à liboso na Afrique azalaki Angolais na université na Gabon oyebaki yango kwa Nzambe bandeko nasuki wana bye bye